mwa moke mpona kolobaki akufi ya tiki biso, akufi na pasi ya kobota. Bon, pas na pasi ya kobota. Abotaki déjà, aboti mwana mwasi pour mwana akufi te. Abotaki, c'était hier, na 5 heures, bon, abotaki un peu plus avant, na akufaki na 5 heures ya lobby. Abotaki na ye bien, aboti mwana bimi, balakisi pe mwana, abondeli pe pona mwana, mais après, avec ça là, hémorragie interne, nde est emporté. Akufi wapi, akufeli na hôpital moko eza na tropique wana en face na Bondeko, babenga ngo clinique Lama. Donc c'est là où elle est morte. Biso pe tozalaki surpris. Ngai na eko information plus tard vers 9h30. C'est maman Melina qui m'appelle. Azapé sur place te mabenginga pour me dire que président tozana deuil pour awucho kufela ye moko ndeko na ye nga kutera benginga zolela mbala moko na kanisi directement ka kufeli lisusu na tuni kufeli lisusu habité président na kufeli lisusu ngai moko directement te mais biso donc sinark nde muteme panzani na tuni nani absinga Caroline comment ça Caroline wapi non Caroline kaka petit. Et j'étais effondré parce que na mesana na mingi c'est vraiment banoyo bazaki très proche parce que elle avait un grand cœur, elle était gentille, elle était notre caissière, il y a Sinark en général, il muta motivera batu même pour na cotiser lorsque il y a tozala baka. Alors on a s'effondré kimbala moko et puis nazalaki obligé na vérifier na source na bengi na numéro na yemoko na moni bazolela na famille nde na ko bona ke vraiment ezalaki vrai nazalaki obligé maintenant ya ko zwa calme et puis na relayer sango na page na ngai. Alors na ko relayer sango, il fallait me préparer pour na kokende place azalaki na hôpital na beng basil va benga na psi bango bozala déjà wana rapidement parce que to kende poto zo ba disposition ya ko luka ko mema corps na morgue. Nanzela nazo kende na moni ba singo te kora ngwelongwe déjà mais kolongwa déjà comment o ba ke na mona clinique mabanga o be comment ba ke na mona clinique mabanga boy na senga ba bazela ngai na koma poto zo ba disposition pour Caroline azalaki susu moi en fait azalaki susu oyo bango ba yeba kite makoma déjà muto ayebani kotsana mabanga to koloba te ke mabanga eza mabe mais ils ont vraiment un peu na kati ya moto mona yeke fomi akenda ta na 50 pour une très bonne conservation. Alors il paraît bazalaki pe très rapide pour Bayer ko yoka que Caroline était une actrice du Sinark na kobanga wana nde bazalaki tout ba évacuer corps pour bayeba ke batu ba roya belé na hôpital et ba ozala na tendance ya ko luka koyeba kufi ndenge nini. Alors na baluli mutuka toke directement ti na mabanga na komi wana na mekaki pe ko meka usolo na famille poto longole lelo Caroline akufi. Donc toujours nga moke pona kolobaki akufi ya tiki biso, akufi na pasi. Un témoignage moke ya Syrie ezali que c'était une femme vraiment extraordinaire na azalaki conflictualité na lobi ka botaki bana misatu oyo komema ye ezali mwana na ye amine abotaki na ye na voix basse bana na ye pa bota bango kaka na voix basse. Moi éclaircissement mususu, Caroline était mariée à l'époque. A divorçaka na première ligne c'était vers 2018 nda divorça na première ligne o azwaka bana misatu. Alors azwaki temps ya ko digérer et puis il y a pas longtemps nde bandaki nouvelle vie na mobali oyo ba salaki déjà près d'autres babane ko zela abota. Donc même date à mariage ezalaki déjà à quelques jours qui devaient arriver. Les alliés qui sont qui a quitté nde asali mariage religieux na le reste. Mais sauf que a Koufi da coupé sa naissance. So bon mona na ba image bon mona ki mobile na ye wana pazalaki wana leli mingi. Donc voilà, Caroline a divorcé déjà
bazalaki déjà bakabwanaka moi kala déjà na 2018 et puis après asalaki ba démarche azwaki jugement na ya divorce et puis asalaki vie na ye mususu vie wana nde aboti mwana akufi pardon ye Caroline akufi atiki mwana aboti mwana mwasi donc les trois de bana ne nyonso 4 bazaka basi. Donc voilà, c'est un peu ça, ton gars, mais qu'à éclaircir pour que Bendana ezalate. Donc tout ça un peu clair. Caroline, c'est une fille qui se respectait beaucoup. Beaucoup et alors beaucoup. Azalé na monté mamune na banoko linga batu nyonso. Non conflictuel. Tikala kozalata la conflicté. Même na Sinak, même elle a commis ko embrasser monde ya Nzonzing. Quand on est dans la nagi ans aza parmi batoyo azalaki malgré ngala baneko boya ya azalaka parmi les rares oya banozo bana Sinar ka même ba na Nzonzing. Donc évidemment ans mtame maka épée na Nzonzing. Caroline, qui était Caroline atangaki azwaka diplôme na ye et puis elle était dans Sinark. Et puis, Akoma, c'était vraiment une femme émancipée. Abando sa ba business na ye. Bon, non, mon ande abando sa ba life na te ka ba bijou na ye. Akoma ko kende Chine. Akoma ko sala mo voyage na ye. Donc, na moi, riye, ezali ke. Kukoleka, fait série à tel. Toko tanate to badakuluka ko se nuire, ko se détruire. Quand je vais dire, nazolo bate biso ba père, parce qu'à notre époque, makambo nyo se zala quitté. Mais les lots, Caro Atiki Biso brisque, il y aura des gens, peut-être, qui n'auront même pas la facilité à courir. En tout cas, Caro était avec tout le monde. Mais ils ont un abatteur, une abattrice, parce qu'il y a l'autre camp, bazo banga qui va soit na bunda. Même man chroniqueur, même chroniqueur à tel, écoutez-nous, s'il vous plaît. Bande qu'on a biso abasi, bande qu'on a sami bal. Toko sala na biso ba concurrence na biso, mais à la loyal. Tobanda ko kota na ba bozindo ya kosala na mabete. Caro akufi, brisque, accueilli. Une femme qui avait un grand cœur. Adala qui a tant na pro. Talasko ndenge corporation mbele lai. Bande konanga. Tozongisa. Unité dans la diversité. On n'appelle pas tout comme Abomoko Yandenge qui est Tozongani ba camarade. Non, l'unité dans la diversité. Et puis, inutile, tout comme à un niveau que Oyo a joué Kunate, parce que ba Oyo ba Yokarana ba Oyo Kunate, c'est pas ça. À notre époque, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça. Nga n'a pas joué sous Boyete parce que l'autre a appelé l'autre. Chère sœur, cher frère, bomemi musalango wapi. Bokomi kolanda ba fanatique. Fanatique azalaka ne kaka bongo. Fanatique à la neka bon, on ne sait pas gérer les fanatiques. C'est pratiquement impossible. Mais maintenant, fanatique à sala oyaya o sala, mais biso entre biso to lingana. Dans la diversité. Parce que nenge tokomo kendele. Tel a besoin problème, mais tel a kokata au bengete. Tel a besoin problème, mais au kokoleka, fait série à tel, to sukawana. To kotanate, to badakuluka, ko se nuire, ko se détruire. Pardon, matanga ya Caro, et comme appelle ya babakouk, na ya ba libotate, famille libotate. Eza matanga ya biso ba artiste nyonso. To ko senga pe eyate ezala terrain. Yaba kou, yaba nini, et ça l'appelle terrain ya soit te, to honorer Caro qui n'était que bien et trop gentil envers tout le monde. Parce qu'on a senti la molingue banda. Tout ça là bien, s'il vous plaît. Moi, à l'époque, bisoto bimi après, évangéliste, évangéliste, c'est Sinak. Évangéliste, c'est Sinak. Mais moi, je me suis déplacé dans la troupe, nanga toeta, évangéliste. Tokomiko fréquenté, bango, toke, nakati na église, na bango kala. Et ce qui fait que, après, je suis le meilleur ami de Devos Monsoma. Batubaka mwaka, comment Devos a dans groupe évangéliste, Caleb dans groupe Sinak, mais baba meilleur pote. To lingana, to créer unité, to sana matanga ya Caro, na kotira bino ba image ya ba film certaines séries ya salaki na biso, na kotira bino comment air poupette ndeko na ye ya utaki poto ayendenga ya mbaki poupette.
Na rotira bino moi ba scène banine parce que elle était là vraiment tout début du Sinac. On a évolué ensemble avec Caroline. Tina tango koma qui plus asala nenga zawana, c'est vraiment une femme d'affaires hein, émancipée. Azana ba salon na ye, azana ba terrasse na ye, akenda ka Chine ateka biloko na ye. Ne anaba suka na il y a 2 3 4 ans, akomaki de moins en moins parce qu'akomaki plus dans son business, mais les le président Naza déjà wana, c'est elle qui faisait tout ça. C'est elle qui faisait tout ça. En passant, Togolobapé, Nabandeko Oyo, peut-être parce que c'était une femme d'affaires, et ça Nabandeko Oyo, Bazako Devoirier, Bambongo, toujours dans son propre numéro Oyo, en salle la numéro ya Caroline Betty quoi, tu peux appeler pour y bandengeni no koki ko kotikala na nyongo ya moweite, benga, ndeko na ye mire ya koyamba bino, à koyamba, et puis osali, comment tu peux faire pour nako remettre peut-être d'être au contrat qui et tu peux toujours remettre. Alors na bande kopé oyo balingi bazala na contact na famille oyo bazala numéro ya Betty quoi boko benga Betty quoi boni bo soutenir famille na bango surtout atiki bana mike tu veux directement passer na famille pour au sala lisungi na yo. Tu peux aussi appeler par les numéros de Betty, comme tu peux je donne le numéro de son grand frère ezana batumususu bazolinga peut-être ba entrer en contact na famille je vous donne le numéro de son grand frère ezana batumususu pe balobi non tonito soutenir bana o batikali to soutenir pe famille pona ba obsèque. Le numéro de son frère, c'est les plus 243 81 78 45 635. Plus 243 81 78 45 635. Il s'appelle Pépé Ikwa, c'est son grand frère. Ou ils bateau bayamakanga vraiment tout de bien à Guinée à Caroline. To bateau epé bokoyiko kota directement. Zela le président